Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote, na kombo, na Yesu Christo, osalimala mondenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali moma moko, ya mystique, ezali moma moko, oyoke, makam mingi, yamabe, esalamaka, yangonde, okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yangonde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger. Mais yo de kolangai okomonana lelo poete omonana susu ekomi pasi. Yangonde to poete to sangana to za quelques minutes oyo. Yangonde na ebisi bino ke ane oyo zala na habitude ya kotikala beaucoup plus longtemps liboso yankolo ndeko nangai poete okola poete nzambe en amimonisa kati nabomoina na yo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nanga pete yo nanga tobondela pete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nanga yango ndeko nanga soki nano osabona nano te ndeko sabone na yo pona ko appuyer musala oyo soki nano o like te ndenge oyebo like nano ndeko nangai bo partager yango na ebisi bino ke ane oyo sala oite omona monene no nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe pe tokokota na prière agressive yake to attaquer pe bango bazali ko attaquer biso yango de na ebisi bino ete mutu nyonso o activer mode combat spirituel bo ganga na ba prière bo telema na prière yango nde soki bokomi bongo ngai pe na sali musala ete nzambe akokanisela ngai kozala teke olembisa prière olamuki tongo tomboki na prière outi musala okoti ndako tomboki na prière nalingi bozala batomboki me ya prière yango ndekolanga yango nde tina otoyeli na pokwa ya lelo tokozwa temps ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe to bondela to atake pe bango pe totika butu na biso na maboko na nzambe ndeko na ngai soki ozali kosala bongo mikolo nyonso ke ozotambola na kobanga nzambe ndeko na ngai okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko na ngai diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa te ke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo ngai nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikolo bake ndenge ye pa azali ya bino pe boza ndenge pe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia. Zoa position malamu kolala te to bandi kwa adore nzambe ebike totambole mingi nzoto ezali ya kolemba kolanda nzoto te nzoto o elingaka prière te. Alléluia. Zwa position ya ke yo bitumba nanu ya liboso contre la faiblesse contre le sommeil bondisa fatigue na pokwa lelo. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu nzambe oyo bénissons-le, exaltons-le, le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako kumisae, kumisa nzambe, mosusu ajalite, oya kosunga bisolo kolaye azalite, nzambe oyo abateli yonanga. Alléluia, to bandimbula ya sika, to zaliko chemine, malembe. Alléluia, ebele to bandana bango. Azali sous na bomorité. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia. Ndekonanga soki yo zalina no débutantes. Prière bakendeke. Oya lisanga bakendeke. Ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet. Ko sote na no sujet te. Oke ko bunda. Oke ko kota na ba problème na yo nanu te. Yango nde il faut tozala na harmonie spirituelle. Tina otozo kambela bino yangwana. Yango tozo kumisa ye nano yo nangai to élevé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. To tomboli Yesu nabanda kuna biso Yesu kaka na ministère o kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango na mukolo makambo yewa na Yesu
mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Zambé abomo inangai kumisaye na oyo, oyebeliye, azanani pona yo, mobateli malamu, mosungu ya kokama, Zambé oyo apesa yo bana, okoma mama mabota, okoma tata mabota, he nekonanga. Kumisaye, Nzambe oyo apesa yo libala, Nzambe oyo apesa yo ekanisela, atali kamoko o Nzambe asalela yo. Kumisaye, na pokwa lelo, bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evre ya croix, kuna asopa makila na ye pona biso, pona kobikisa biso, lelo tokoma bana Nzambe. Ndeko na ngai san ye liboso ya banchoro tozate yaya liboso ya banchoro yo nani le sang Jésus yango de tozokumisa ye. Merci Seigneur po ete oya koarme biso, merci Seigneur po ete oya kokomisa biso bana na yo tokoma ba intouchable nako tozokumisa ye mpona evre ya croix totombola Yesu na bana na yo na ndako na yo na libala na yo mingi mabala ezosila biso mpona nini po ete topriaka mpona mabala te bandela halelo kokanisa te ke ezokende bien lelo lobi ekozala lisusu bien oyebi diable bien te ndeko na nga. Alléluia, élevons Jésus dans nos maisons. Alléluia, na makanisi na biso na nyonso tozali kosala tozokumisa ye Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, ton sanctifié kombo na ye, na pokwa lelo, na banzela nyonso na ozali kotambola, na tomboli kombo na yo, na famille na nga, to tombola kombo na Yesu, na ndako wana, place ozali komonela pasi wana, soki toyebaka koeleve kombo na Nzambe. Bien-aimé, ton le Seigneur bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier. Yebisa bango ke bolo ba ete que ton règne vienne. Alléluia. Tozobele la règne en Nzambe. Na mitema na biso papa na fongo dio motema. O vanda kat na nga. O vanda kat na bana na nga na pesio bana na nga na pesio ndaku na nga na pesio ministère o na pesio peuple o papa vanda na mitema na bango. Alléluia. Que o règne que règne na yo papa yo de zo contrôle ya nyonso zo contrôle na nga. Zo contrôle na bango, ozo contrôle na ministère, na ba prière nyonso ya pokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère papa zo contrôle ya nyonso kosote sujeté ndeko nanga tozokumisa ye kumisa ye Nzambe apesi yo santé pendant le 1er janvier ti lelo naza na santé malamu kumisa ye ndeko nanga soko oyebaka oyo bazali na bakoma na minute oyo bazali na basoin palliatif biso toleki bango te papa. Merci papa ngai naleki bango te bayo bakufi banda babanto bandi mbula oyo Jésus na ngai naleki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula oyo susu na maboko na yo batele biso susu Nzambe tata Mungu na asimba biso te, Mungu na abebisa biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ton le Seigneur. Ata ibito bandi kosenga mona Nzambe likolo na biso, alimisa biso, na mabe na biso, na ba erreur na biso, na manquement na biso. Alléluia. Misu oyo pe ezali komona. Alléluia. Mato ezali koyoka. Nzambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à yo, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés. Jette-le au fond de la mer. Alléluia. Nzambe tata, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, soko zalinano na ebandelo ebindenga ba prière kate siko to komi na pelu na moment oto zaliko senga bolimbisi epai na Nzambe. Alléluia. Yango de na zaliko bongisa ete to bada ko koma ete mais ba séance sous il y a intercession générale de l'église à la carton sous et banda aux la paix ba samedi ka le collabo au nom puissant de Jésus bondela. Alléluia. Mawana Nzambe dikolo na biso biso nyonso ezate ke yo soke na sujet oya yo te
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limbisa bana na ngai nzombe limbisa libota na ngai papa mana ezala likolo na bango yango tina oyo ekomama ke crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille ntango ozobondela bongo nzambe azali kointervenir mpona kosunga bango ete bakoma ya ye. Alléluia, nzombe tata. Alléluia, tozosenga justification. Romains chapitre 4, verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Papa, l'accusation sur le monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, les colonnes en main, papa. Yo que la maman n'a pourquoi les lots. Bien-aimé, ça c'est vite au sengi. Mais makila Yesu Christo, makila na ilonga, makila na nguya, makila iganga, makila telema, na bomo inanga, nandaku oyo, ndeko na ngai liosambo ya makila kozanga yango te, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, metango tozobondela ezali kosalema na biloko nyonso bana na ngai bazali kolia, na biloko nyonso ngai nazali kolia, nasopi yango makila Yesu, na bilamba na ndako oyo na nyonso na kosimba makila puissance ya makila neutraliser nyonso. Le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur, lave-moi. Alléluia. Mitema ebele bazana mitema mindo tango nyonso po opriaka teke Seigneur asokola motema na yo makila Yesu. Alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous offrons la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na bana nanga, na sotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nanga mobima, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatule longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesa bango elonga, nous allons plus que vainqueurs, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que kunana likoloba longa kipona tina makila bisope anase Yesu na dolonga pona makila Satana longa bisote Mungu na longa bisote maladi te kufa te ozotatule longa na pokwa lelo na nyoso kosala mbula oyo na nyoso kosala na vie na yo. Alléluia, Seigneur, yo te mutolobaki dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh non, puissant de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, tous nos seigneurs, ça c'est Mourimo Santo Manzambe, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces. Alléluia, Mourimo Santo Kamba. Alléluia, Papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, Zambé, ta salanga flamme de feu. Yaya batu mingi bazali ko katema kama zame po dani bazaka na Saint-Esprit te Saint-Esprit tango koya yende mutu ako convaincre yo na lisumo mais tango zali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit nano a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu. Accorde le don du Saint-Esprit na peuple oyo bazali kolanda na pokwa lelo. Alléluia, Nzambe tata oyo nano expérimenter Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit katna bomonaye. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Na kombo na Yesu. Et les méthodes comme si Nzambe pour la première partie qui reste ya programme na biso. Maman beaucoup dans Nzambe, yango debele la kamoli mo santo. Na tango nyonso tango zali ko sentir bolembo invoque le Saint-Esprit. Tango zomona kema kambezo tamble bien te mo santo sunganga na salani na bondela ndengeni. Alléluia. Fais sa moto ya prière katna. Tant que nano paye la moto te na prière kaka. Vidéo et le bas de l'eau za moto le bikuna kuto komi ba pongi. Saint-Esprit de Dieu sunga libota au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme
Oui, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. La joie du Seigneur et dans la partage na yo na bana si tout bino ba troza na bana bien vos amos na mbal so ki bokwe na ambiance oh ya de moana et ba divorce et séparation ko kaza na kande ba to ba komine bo alléluia bana bazembo ezali bazembo ya kodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana afin que tolonga munguna yaya abanga mutute mutuana angone côté la esprit de kolanga bengana ye bundisa ye de kolanga alléluia bien aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe nazali awa et to bondela ensemble de kolanga sa l'ensemble to lukaba ton susu afin que tokoma une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndeko nanga soki nano o sabona nanu te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali ete o like nano o like ndeko nanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mon place ba komi rejoindre wana soki oklike likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi e bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali la ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de nakoya na matière sur les finances ndenge nini koko salema natango na biso ezali sus makambo te o ndenge bazo lengisa biso soki ofuti boye te ozamodi na kote bino yango po yeba awa na Christ epai ya Jésus makambo nyonso ekoma volontaire osala ndenge otema na yo elingi yango bokota na ba groupe wana ete bokoma ba partenaire par mois 3 euros ou bien 6 euros ou bien 9 euros na tie ba place misatu wana ekobebisa ekosilisa budget na yo te mais le belango likambo moko soki ke ozaka malade Seigneur nazo contribuer na msala na yo papa bikisanga na malade soki ke ozoluka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisanga yango nde nazolakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na msala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na msala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omonike bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asalaka nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te makambo susu banda to bandi nazosala kaka ngai moko yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima toko bondela susu ndeko na ngai kozala distraite zala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokomi moment moko très crucial moment moko très important spirituellement ezali lokola ete toye ete tovandi na mesa sikoyo tobandi kolia po ete liloba na nzambe yango nde mutu ezali kolesa milimo na biso ndeko na ngai po ete soki tozali kolia te sur le plan spirituel tokokola te okoyeba munene na nzambe te okoyeba nini ekoya nsima te liloba na nzambe yango nde mutu ezali mwinda yango nde nayebisi bino ete soki olingi ete olonga eza na vi na yo eza na mbula oyo tozalaka na bamapasa oyo mibale sur le plan spirituel batambolaka elongo soki ke ozotambola na bango ete okoyeba kolonga na bomoi na yo okoyeba kolonga na mbula oyo bamapasa yango ezali la parole de Dieu et aussi la prière kobosa na parole de Dieu te kobosa na prière te ndeko na ngai kolanda bolembo ya nzoto te kolanda mitungisi nyonso oyo tozali kokutana nango na se na moi oyo te
il faut mutu nyonso telema ngwi afin que tout le monde mone dans zambama passe la parole de Dieu et puis la prière. Mais si tozali komona na temps na biso na l'église na biso et bazali ko privilégier la parole de Dieu te tozali ko mettre accent kaka na prière wana kaka ba prière ya komba kaka ba prière ya autorité yango te liloba na nzambe na pokwa lelo tozali nanu na temps oyo tozali koyekola la prière nazali ko insister na sujet moko oyo mpona nini po ete yo nde oyeba liloba na nzambe oyeba pe prière. Esengeli ete oyeba kobondela pe obondela malamu ntango tozali na yo esengeli ete oyekola libondeli la prière oyeba kobondela pe malamu soki ke ozali kobondela malamu te yango nde prière na yo ekotouche motema ya nzambe te. Na pokwa lelo la parole du Seigneur, il est écrit que au commencement était la parole yango liloba nde mutu esala oyo nyonso tozali komona na oyo tozali komona te liloba wana ezali kosala ti lelo bien-aimé soki ke okangami na liloba na nzambe okomona ete vi na yo ekochange non seulement koyekola yango non seulement komédite mais kotia yango lisusu na misala lelo tozali komona ete bana nzambe mingi côté ya pratique ya liloba na nzambe ezali te bana nzambe bazali kose comporter lokola bapagano bazali kutu pire ke bapagano mokolo ya lelo kosambela ya pamba kokende baeglise ya pamba kopesa badime ya pamba me tombola ye kaka moke kota na cadre na ye wana kaka oyo ezali kende ya baavantage na ye okomona ete akolakisa yo vrai face na ye ya ke non bacroyant mais nzambe aza mposa ya bachrétien nayebisaki bino ke christianisme ezali religion te mais ezali relation ya mutu na nzambe yango nde Seigneur relation wana ezalaki te pont wana ezalaki te Seigneur aya kozongisa yango mpo ete communion ezonga entre mutu na nzambe tant que ozali kobongisa te ndeko na nga yango nde makambo ekokende malamu te soki ke obongisi te soki otie ordre na vie na yo chrétien te ndeko na nga ozolekisa na yo temps ya pamba po ete nzambe oyo ngai naye koteya yo yesu oyo ngai naye koteya bino azali nzambe ya baprincipe ya ke ese ekomama ese elobama ke non landa boye soki olandi boye soki otosi boye ekosala boye nzambe ye wana oyo ngai nazali koya kolakisa bino la parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui est venue habiter au milieu de nous, iloba na nzambe wana yango nde ebongo wana ekoma mutu yango nde tozobenga Jésus yango tozobenga le fils po ete liloba oyo ya nzambe yango nde ekoma mutu yango nde nazali ko enseigner bino po ete boyeba malamu doctrine chrétienne yango nde liloba na yo tokoki kodissocier yango te ke tokabola yo na parole na yo non ezali parole na yo yango nde yesu azali parole wana ya nzambe oyo ya kovanda yango nde ndeko na biso Jean ayebisi biso ke nous avons contemplé sa gloire abandaki kolala ye ntina makolo quelle grâce yango nde biso lelo tozomona ye na molimo yango nde kozanga te bapokwa nyonso yaka yekola tozaka quelque entre 10 et 15 minutes ya exhortation mais ezali na motuya po ete okola po ete ososola maloba na nzambe po ete osomba biblia na yo po ete omedite maloba na nzambe ndenge ya Seigneur alobaki na Josué ke buku oyo elongwa te na monoko na yo elongwa te elikoloba na motema na yo elikoloba ke liloba na nzambe otanga yango ntango nyonso ozala na posa wana yaya na mokili soki mutu ke oyokaka nzala te oza normal te oza normal oza mutu te il faut oyoka nzala mpo olia mpo soki olie te okokonda okokufa. Mais sur le plan spirituel, ce que vous avez la parole de Dieu, yaya ozalaka déjà mokufi kati na molimo. Mais ngai na yete na kokamba bato bakufi kati na molimo zonga somba biblia na yo na bisaki bino ke na teba lien na se awa botala au cliquer place na comique bible Louis II komi ozwi na magasin wana
osali achat na yo Bible, osomba ba carnet, ezali ba kaye ezali ya ba 1 euro ba centime kutu, osombe yango ba verset ndenge nazo pesa bino ba verset bo soki okomaka yango ozozongela yango ya soki nasali na yo une année 2 ans okoma makasi pete biso tozabate topesaka ba verset ebele bien mena pokwa lelo tozali na motuna moko lolenge nini tokoki koluka nzambe ete tomona ye tokoki koluka nzambe ndenge balukaka nzambe ndenge nini yango nde nayebisi bino ke na mbula oyo tozana makambo mibale oyo fo ke soki otiango en pratique bien aimé okomona changement soki ke ozo continuer kaka kosala nzambe ndenge osalelaki wana ke makambo ezokende kaka bien te ozo continuer kaka ndenge wana c'est inutile okozwa lisusu baeshek lisusu na mbula oyo okozwa lisusu baeshek na bambula oyo ekoya po ete ntango ozo omoni méthode moko okei nango ke osambelaka boyo omoni ke ezosimba te changer yango nde mbula oyo nayebisi bino makambo mibale likambo ya monene ezali ke il faut toluka nzambe mingi tozoluka basolution ya baproblème na biso tozoluka nzambe ayoka biso nzambe asala biso nzambe abikisa biso nzambe apesa biso mabala nzambe apesa biso bana nzambe abatela biso me tolukaka nzambe tozalaka na posa nzambe te wana nde likambo ya liboso likambo ya mibale il faut osalela nzambe po ete nzambe akonsidere yo il faut osalela nzambe nayebisaki bino ke sikoyo okosala nzambe na lolenge nini luka même un seul point seulement ya kosala nzambe biblia elobi na biso boye ke asali biso royaume wana ya basacrificateur bakretien nyonso baza basacrificateur biso tozosimba micro ezali hiérarchie po ete ordre ezala baoyo bazokamba baoyo bazali boye mais biso nyonso nayo ndenge ezali wana oza serviteur de Dieu oza servante de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 6 et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a fait un royaume. Lokola biso toza na Belgique, royaume ya Belgique, royaume ya Espagne, royaume ya Maroc, basala royaume bongo. Mais baro bafandi kati na royaume wana yoka des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Ozaka sacrificateur. Ozali nzambe, il faut que ça nzambe makambi bale wana. Même tuna oya poko lelo ezali ke toko lukaye lo lengeni. Siko yemoko a répondre biso nzambe yemoko azali ko répondre yo nanga na poko lelo ezali sujet moko ke nako lobelango mingi mbula o poete bana nzambe to luka nzambe nde. Tokotanga na lombango nyonso mukanda ya Jérémie chapitre 29 verset 12 na 13. Nayebi ke ezali ba verset moko très profond mais peut-être ceux qui n'a pas lelo to susciter na ko continuer yango nayebisa bino ke o ezali service moko ya pokwa nyonso yango nde na ko banda ko kide makansusu malembe atako zali komona ke makansusu ezali ko zongela nazali ko sala bongo pete okola pete o comprendre malam po pe ezali service ya chaque pokwa ndeko na ngai soki pensa ke okangami na service o yaya okomona monene na nzambe yango nde encore d'abord entre parenthèses ya kosala nzambe ata awa wana ministère oyo luka batu bo partageaka bo priaka pona nga eza teke ko musala eza teke oprie na yo likolo wana teke baba Philippe nzambe sunga osali bongo po sala ngo susu to susu na bambula ekoya wana eza musala te mais musala ezali ya ke tant que ozu yango à cœur mandi kosala yango régulièrement wana nde ekomi ozosala nzambe nayebisaki bino susu ke ezala misolo na bino oponi groupe moko ya ba partenaire ya ministère ya ke non obanda ko contribuer na 3 euros na yo 5 euros na yo 9 euros na yo po ete esunga musala nzambe ezali façon ya kosala nzambe po ete musala ya royaume na ekende liboso royaume wana ozoyoka te ke yo oza sacrificateur na kati ya royaume mais osalaka te deko ou bien ozwi mokumba ke non tant que tozo publier
ba video ezoti kala bo ke ozokabulango epa bato ozobondela pe ozoluka ke bato baya yango na lobaki ke bo tika ngai kaka ngai moko te. Seigneur yemoko azali ko répondre biso na poko lelo alobi bo vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Tant sous okomaki te nalingi ke nandaku na yo place ozali wana tango ekomi ke tango ya kilte bo oye na Bible na yo na kaye na yo obandi kokoma ba verset o nyonso ndenge balakisanga yango ngai pe nazolakisa bino soki okomi na disciple te ba prière na yo wana ba jeune yango nde to bandi susu mbula sika eko chauffer susu ba 40 jours bani nyonso wana nzambe kutu akontaka na yango te akontaka na ba principe na ye. Alors Nzambe ok arépondaka motema Nzambe arépondaka ba prière te mais Nzambe arépondaka motema amodaka disponibilité na yo ya motema lo lenge ozelaka na motema yango nde réponse ko ya soki te soki ezalika ya mbebo ndeko nanga yango ye moko alobi ke boko invoquer ngai donc boko belela ngai. Tolobaki ke il faut to comprendre ka makambo ko invoquer Nzambe ezali ko seng ko belela ko seng ko benga ye na secours ke Nzambe sunga tango ke zo sala bongo ezali façon ya ko luka Nzambe ezali façon ya ko luka Nzambe ke eli ko lobaki ozi elikela yo nyonso péché pa na ye ke Seigneur na problème on a zanango peut-être nazo solution et il faut que les autres senga que zakaka yoka motokoki ko sunganga peut-être na bota yo motoko ko sunganga na voyager yo motoko ko sunganga pona bandeko kuna na Afrique ezali ke pona ko voyager mutu il faut asalango jeune to uti biso nyonso kuna mais tant to komi koto et komi ke likamoneto ya voyager to sala quand on a biso prier te oyebi ke non na voyager na vie parce que ko prier que pensa ba protéger mais pona voyage te. Il faut que l'ensemble et que vous partirez beaucoup invoquer à ton vokaka au pessimcom. Et si il y a deuxième beaucoup prier, il y a un côté dans le but que tous en a temps il y a prière, prière, bondelaka, prière, nayo et à la télé haut et les bas, prière nayo et à la soutenue, et à la prière nayo persévérante, et à la prière nayo forte. N'enge parti au l'église va l'activino, n'endenge ya prière d'autorité, et à la facette moko monnaie, et à la facette moko te, et à la facette mi balé. Yango de boti kalawana te, lokola ke kote wana que batu mingi bazama kasi na prière d'autorité, il faut qu'on prie, bon, on prie à soutenir. Et Nzamba le dit que je vous exaucerai. Deux choses, quoi invoquer, n'a qu'au prier. Qu'au prier, il y a plusieurs sortes de prières, n'a la supplication, ma prière d'action de grâce, ma prière ezali ebele, on a qu'au côté sur son profondeur, pour n'a qu'au l'axabino, ma sorte de la prière. Mais toujours souka na poko alelo verset balé to zonga lango susu halobi que vous me chercherez bozoka eli ko le ba Nzambe ami bomba ka ke po ete ozoye il faut que lukaye vous me trouverez alors que boko lukama boko monanga mes conditions si il y a moins de conditions et bandiwana si vous me cherchez de tout votre cœur. Encore une fois, dans pourquoi l'élo, Nzambe a exaucaka le cœur, la disponibilité du cœur. Nzambe a répondu à gâter na batu ya motema mabe. Nzambe a répondu à batu ya motema malam. Mais ah on a pourquoi l'élo, ezali na ndenge ya motema malam te, ya pourquoi l'élo ezali ya que tant que mutu o azali ko lukan Nzambe na kati. Que ozo lukan Nzambe sans calcul. Na yisabino sœur moko aya na église banda ensemble na église moko mbami ko leke bele azomona na te en tant que mukambi ko ko tuna batu na benga kaya na téléphone ya mbakati ndeko ya famille ya plus proche alobe o azongela kutu makambo ya mukila koma komela zonga aloba yaki na epete abala mais la balité a zongé la makamnyonso ya mabe abanda ko sala bien aimé
dans le Seigneur. Ezali bongo te luka nzambe sans calcul. Luka nzambe oyo ezali kouta na fond na yo, na motema na yo. Ndeko na nga yango ndenge soki ozoluka nzambe na motema mobimba, na makambo nzambe ozomipesa, nzambe aza esprit tomonaka ye te ndeko. Mais tant que ozomipesa, tant que otanga maloba na nzambe, tant que oadoraka ye, tant que ozokima masumu, yango koluka nzambe yango wana, yango nde koluka nzambe yango wana. Vous me cherchez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, engage ton cœur nambula o. Le lengo bande ba chrétien mingi baza superficiel, likolo. Et dans la prière, ce que moko ezaka ke ozo vandi pembeni na mondi tant ozo prier, ozo sentir que prière eza profonde te, eza makasi te. Ponani pour engager motema na yete na prière. Ndenge po ete tosi ça. Ndenge ser moko ndenge ka bato bazotia ba biloko ya koseka na internet azo prier hey nzambe hey la pesio mwana leki wana hey tala mutu mwana leki hey nzambe hey la pesio hey nzambe ndenge boganga kana mwana yeboyi mbata abeti mwana ya bapriaka bongo te ndeko na nga. Motema, engagé motema. To komi na suka, na pokwa lelo. To komisi nzambe, pour la parole toyoki, na pokwa lelo. Seigneur, to pambolio, to komisi munene na yo. Nzambe munene, nzambe danguya, nzambe ozali kosala. Obana batu bako kosala te. Que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. En toi, il y a ni changement, ni ombre de variation. Nanyo azalokolayo, azalite pe akozalate. Alléluia, le roi des rois, le seigneur de seigneurs. Alléluia, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Ilobanayo Seigneur, Evanda Katinanga, Nanguyana Yango Nyoso, Ilobanayo Seigneur, que le fleuve coule en moi pour que je puisse enseigner à ton peuple. Papa, dans la source et la bénédiction pour notre peuple, Ilobana Yonzambe, écoulé Katinanga, Télémisanga, Molimo Santu, Nate à peuple Nayo, avec autorité, avec assurance, au nom puissant de Jésus, n'élevez comme bon Yesu, Namarobana Yo, n'élevez comme bon Yesu, Nate à le royaume de Dieu, au nom de Jésus, Maloba Oyo Papa. Jésus et Sika, invité maya peuple Oyo, Zambe Fongola Bango, Alubana Yonkoro, Ekoya Namabele Kitoko, Namabele Malam, Ebo Tambuma, Apa Koloboto Zali Koloba, Ezale Apambate, Eteba, un peuple Nayo va changer, Bakoma, une nouvelle créature, Bakoma, Batuya Sika, Katina Yesu, Alléluia, Apa merci Seigneur, pourquoi les lots, pour la parole Oyo Zambe Vanda, Alléluia, Zambe, peuple Nayo, comme un disciple, bas à la paix, la capacité, il y a qu'à transmettre, n'a pas na bango, n'a mi bali na bango, n'a basi na bango, n'a ba famille na bango, ta parole, Alléluia, mes paroles Nayo, et illuminer moko la moko, mon côté en tamboula na ténèbres, au nom de Jésus. Est-ce que mon frère tu es là? Est-ce que tu es là? N'a pourquoi les loups, tous allez kobonde là. Psaume chapitre 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, est-ce que vous allez wana? Alléluia, bon de là, et tes zambes tata. Alléluia, salam motema nanga nazala pur, motema nanga ezala mbindo te, ezala ya kakate, motema nanga ezala motema malam, ezala motema, et renouveler esprit nanga. Alléluia, esprit nanga nazala toujours prêt, ya kosale la yo, yango de toyo ki na mater ete, Seigneur yo moko alobi ete,
vous me chercherez et vous me trouverez. Mes conditions, que si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia, Seigneur, Sungangai, appelle mon thème et Seigneur, toujours prêt, Yako Lukayo, Yako Belela, Yako Talela Seyo, Yaya Monde Likoloba, Zamba Lingite, Ketobe Laeka Nambemo. Alléluia, sous été, ennemi dans le Seigneur, Tozo Bondela, et Tozo Yekola, Namukanda, Ya Esaïe, et chapitre 29, verset 13. Ainsi parle le Seigneur. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Awayawe na bibele, halobi ete, ba peuple yo zali koyokanga, ande konanga ekozalate lokola ba peuple nzambe alobi, yango kabaka motema na yo yango nde place nzambe alekaka, po ete apambola yo, soki motema nano ebonga nanu te yaya, ozana no mosika, halobi ke kokumisa bazokumisa nga, kaka ya munoko kaka, mopepe kaka moke kaka soki eye kaka boye, ya makambo kaka ya mbongo, omona kutuke, kolakisa ke aza ya nzambe te, koganga wana nom de Jésus wana ya pamba, kogene wana ba 40 jours wana ya pamba, motema nzambe atravesaka motema po ete apambola, po ete libonde na yo ekoma makasi, koganga wana tozaka na thermomètre spirituel, nzambe ntango atie yo kaka boye na thermomètre boye, olie kuta ekoma 40 ya yo ekoma atina 50. Alléluia. Mais son cœur est éloigné de moi. Hane obundi bunde la motema na yo ekoma ya bana nzambe, ya batu ya kimia, ya batu ya boboto. Alléluia. Lido bana nzambe et la crainte qu'il a de moi. Kobanga otokosa kobanga nzambe. Oyo kiteke na yebisi binoke se wana yaki kaka, mais tango komona ina prière, tango ke nano akimaki nanu te okomona ke yaka na intercession yembaka azalaka amipesa, mais libale ezangi koya boye ye wana motema ezalaki epai na nzambe te, pesa motema na yo mobimba nyonso epai na nzambe, okomona nzambe akoyanola yo mbangu, ebele mitema marche où tu veux, même pas sur mes pieds, mais nyata mon Christ na musabi okomona ndenga akolakisa ke motema wana azana motema ya bana nzambe te, yango nazali koya tozobongela tozoyekola ete motema. Il dit que ce peuple m'honore que de lèvres, na mbebo na bango, il m'honore que de la bouche et de leur œuvre. Alléluia. Condition n'a pas quoi, alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Molende mbamba nzambe, elikolobake mbamba nzambe, mon pepe eya na gauche eya na droite, ozoninga te. Mbongo ebimake no ekende na belle famille, ezoningisa yo te, ba thermomètre yango wana. Alléluia. Mais tango ekokende na belle famille ozoka kuta ezoswa yo lisusu te, obandi kobonga. Alléluia. Au nom de Jésus, soki ke miteme ezala ndenge Seigneur azolingela peza mabale elinge esila te, ndenge mabale ezosila boye. Nzambe papa touche mitema ya peuple oyo nzambe ezala baoyo bazali koyoka na pokwa lelo, ezala oyo bakoya kolanda nsima. Seigneur, mitema na bango en tant que mosali na yo, nakabi mitema na biso epai na yo. Seigneur, change nous. Verset c'est le but que nzambe akolongola mitema ya mabanga elikolobaka mitema libanga, mitema likundu, nzambe akoyanola ata moke kutu te. Alléluia. Toluka nzambe mbula oyo na motema mobimba, mbonge ya eya te toza ya nzambe. Alléluia. Yango nde boyebi mpo na nini bayeko nyonso bakima bazalaki na bango 70 ntango makambo eye ke Seigneur alobi ke sikoyo il faut kaka bolia nzoto na nga bomela makila na nga 58 bakende mais baoyo bamipesa epai na Yesu sans calcul, sans aloba ke Seigneur atali bango mais 58 bakende même botikali kaka 12
Yangonde bozo mona makambo ebande patata na biso. Naza déjà na église ya 70 personnes, 58 bakei. Bokolo banine pasteur wana za bien te. Ayebi côté ate. Mais pasteur Jésus atali ku na 12 ans etikali. Papa pasteur alobi boye mais bino 12 ans botikali pe. Balobi biso mitema. Topesa mitema ne pa na yo. Alléluia, yo tika nyonso tolanda yo. Elingi koloba tika nyonso. Alléluia, tika kindumba, tika makambabe. Motema na yo pesa ngo epai na Nzambe soko mipese. Le reste Nzambe nde moko to abongi. Okaki te ke jour wana ndenge totanga kite. Ye moko lui-même viendra. Il nous affermira. Azolinga nanu yo sala nanu paya liboso. A gagné yo. Nzambe nanu a gagné yo te po motema. La chose la plus chère aux ambawela kaka pina bomo motema tant que na maganya motema na yo wana te parole go vanda wapi bobo te go vanda wapi. Alléluia papa au nom de Jésus mbula oyo tokoyekola mingi bandeko na alléluia ngamande sasa hivi tokoti na prière ya combat wana nde place église les hommes de ma peuple, mais tous autres makambo ebele. Dans le Seigneur, tout bandiko bebisa œuvre non sur la diable, yambula au nom de Jésus. Ma bon Seigneur, sois allié au monde à ténèbres, nanda kunanga, na vinanga, moko na moko bandiko bonde la kona bombo na e bandako bebisa. Il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Kota na prière ya combat. De konanga bandako détruire ba œuvre nyonso, ba accident, ba maladie, kozanga, kotula. Alléluia, stérilité brisée, moko na moko azo brisé. Oyezali kat na bomo inaye, de konanga bandako bebisa. Œuvre nyonso ya diable au nom de Jésus. Bolembu au nom de Jésus-Christ. La paresse, la distraction, bebisa nyonso. Au nom de Jésus, banda ko brise mon tema likundu na kati na yo moko banda ko sala ngo to benga kango Obenga kango autodélivrance dekolanga banda komisalaka autodélivrance sala okoko sala pe mbali na yo autodélivrance sala pe mwasi na yo autodélivrance elikolo bake ayoka te pete donc ba mulimo eza compliqué tango banda ko yoka ke so le ba o asa tema ya oluka bitumba na ndako mais tango zakala ba prière ya yo moko na ba défaut nyonso ya mobali na yo banda ko détruire tango na prière ya finto ba makambo ma balle ringesi la te au nom de Jésus. Tant que sommes que non, moi c'est un zaka faible côté, mbal un zaka faible côté. On va dire qu'on béni sa côté ma faiblesse au nom puissant de Jésus. Alléluia, baby ça, miango nyonso ya muna. Alléluia, ma programme na ye nyonso, ba janda na ye, tozo peli sa moto. To tumbi yango, au nom de Jésus, to déclarango sans effet. Ane oyo, na kombora Yesu, likama mokote, kufate, au nom de Jésus. Alléluia, every mokote ya diable sale, ma moto na zambe, to tumbi nyonso ya munguna. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Mbula otolobaki que moi, ezali moi, toujours continuer kaka ko déclarer pour un mbula siko banda ko déclarer de bonnes choses. Alléluia. Oh, bandi ko kende na suka, la culture pourquoi lelo, banda ko déclarer, bima prophète, ya bana yo, bima prophète, et ya mwasi na yo, bima, alléluia, prophétesse, et ya mobali na yo, bombela, pour la famille na yo, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton baby, te déclarer, bantam malam, déclarer, alléluia, papa, on a déclaré miracle, prodige, alléluia, on a déclaré, ma kamalam, on a peuple, oyo, zombe tata, kolisa, lisanga, oyo, tinga, batu, alléluia, bae, bele, zombe tata, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, kolisa bango, vandi sabango, Seigneur, mon kwazo, pour déclarer pour la femme, pour la bombe, bon de là, alléluia, alléluia, déclarer, prophétise pour ta santé, santé malade, prophétise ton mariage, l'oba était au nom de Jésus, n'a pas au nom de Jésus, n'a pas na malade, au nom de Jésus, n'a pas au nom de Jésus, alléluia, déclarer, alléluia, la protection de Dieu, Zambé, tata, protection na yo, ma lo boko na fini kanga. Et fini ka peuple, et fini ka banana, et fini ka libota nanga. Alléluia, l'ikama mon côté sang ma bête, na katia libota au nom puissant de Jésus. Prophétise, déclare,
Alléluia, tozu possession, ya année, alléluia, tozu possession, ya allez au nom de Jésus, alléluia, pèse mes habits, zombe tata, ok, nous ne puissons en aucun cas marcher dans les ténèbres, lumière n'a eu brillé, au nom puissant de Jésus, miracle, prodige, alléluia, de ko tombola maboko, andako pambola maboko na yo moko, pambola maboko, pambola maboko ya bana na yo, ya famille na yo, maboko papa, nyonso na kosimba e pambola ma. Au nom puissant de Jésus, alléluia, onction na yo, alléluia, na mutu na ngai, na maboko, onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, to vanda robonde la boye, apoko nyonso ndekolanga ko zangate, invité pe batuzu to bakike, mbula o tozo lukanzambe pe tozo sala nzambe makambi bale soko chango na misala, ya ngana zo ya kote ya batu ba théorie te na zo ya kote yoke oyoki o chango na misala makambi ya théorie ezate ya makambi ya pratique yango ne to sala l'ensemble. To sala l'ensemble, alléluia, to benda batu koya yo mokote banda ko invité pe batu susu banda ko tinda balien na biso, alléluia, pour être nzambe amona keno. Vous allez un chrétien utile à rien te. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à bouton de ma boko dans Zambé? Père de gloire, bouton on a ma boko dans Zambé tata. Alléluia, mimonisa. Protège-nous, Seigneur. Alléluia, grâce na Isali Kolona biso. Makila Yesu ezinga biso. Bonde la pona bouton na yon de kolanga. Déclarer nyonso lingi pona bouton na yo. Alléluia, protection ya bana nanga, protection ya famille nanga, protection ya ngai moko, protection ya peuple oyo pesi na papa. Tola te lokola ba pagan. Yo te mutoloba keno. Mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Mon côté a troubler pongi nanga. Mon côté a troubler pongi ya bana nanga. Mon côté a troubler pongi ya famille nanga. Mon côté a troublé pongi ya peuple oyo papa na tiki bango na maboko na yo. Eto batela bango to kangi pa porte nyonso. Alléluia, mungu na affranchir ba limite ya ba vie na biso te ba frontière na biso te Seigneur et dans la verrouiller. Alléluia, zombe tata et frapper ba yini na biso nyonso. D'aveuglement au nom de Jésus to repousser ba tête nyonso ya butu. Alléluia, makila na Yesu ganga, makila na Yesu loba na faveur na biso au nom puissant de Jésus. Alléluia, le bel abisso, na profond sommeil à moko la moko. Alléluia, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Allez, pendant qu'on déclarait mon panga. Et bêta ma boko et ton panga et se multiplier. Au nom de Jésus, mon panga, le paix contre tous nos ennemis. Au nom de Sakoya, alors bakina Ezekiel, moi na mutu, banda siko ko beta maboko, mupanga moko, le biwana eko banda ko se multiplier. Bon zamba ngwana. Kindoki o nzambe apesa biso ya mwana malgré que tozomona ngote déclare le paix contre mes ennemis apa mupanga et dans la sans pitié et se multiplier o nyonso akomeka simba bana nanga mupanga ezala sans pitié okoluka simba membre ya famille nanga mupanga ezala sans pitié o nyonso akoluka asimba peuple oyo nzambe nanga. Alléluia, Zambé soki na yo te na kovanisa bango na ni. Alléluia, Zambé tata mupanga na yo contre ba. Nyonso akobundisa bango ezala kindoki ya famille. Ndoki o nyonso akoya papa mupanga na yo ezala sans pitié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, makila Yesu. Na balento ya bandako na biso na kombo na Jésus-Christ. Est-ce que tu as commis ensemble pour la grâce accordée, biso na poko alelo, to commissie. Merci au Père pour la grâce accordée, biso. Et tout à la prière, oh, ya poko, ya liboso, ya koke de kolala. Merci Seigneur. Ce sangi, c'est biso tango nyonso, c'est biso makasi. Alléluia, to luka yo na motema mabimba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci au Père de gloire. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété, mité manabino. Alléluia, Alléluia, papa, changez, biso, mité mabanga elongwa. Faut qu'on ait mité mamisuni, na kombo na Jésus-Christ. Alléluia, tout salé là, papa, avec détermination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon pépé, mon côté, n'ingisa moko. Baye nyonso na banda na bango, Seigneur, notre Dieu, Munguna lembisa bango, Seigneur, telemisa bango. Ndeko na yo pe banda ko bondela pona ministère,
Bobanda ko bondela pona nzambe asala minene. Merci le roi des rois. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté comme David. Babien Samboye, ndeko nanga situ bino batuza na bana ambassage. Atako ezali temps ya culte te, bozo yemba boye na bana bozo sauter koluka ambiance spirituelle, koluka la présence de Dieu, ou bien bozo mwasi na mobali banzembo ya o balakisa biso na baikodi, mais ezali nzembo ya makasi te, mais ezali nzembo moko ezali na profondeur po ete tozotatola Yesu awa. Na yebisi bino ke na ministère oyo ezali kaka Yesu gangaka Yesu na ndako na yo, na ba difficulté na yo, na ba problème oyo zanango yango de mipesa mobimba. Tant nzamba alobi ke si vous me cherchez de tout votre cœur, eli koloba ke mipesa nyonso à 100% kopesa nzambe ndambu te, pesa ye nyonso okomona ke nzambe akosala akotraverser à travers motema na yo, akosala makambo ya minene. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi bino mingi, mais Jésus-Christ alingi bino koleka azana biso ndeko nanga tango tozali koyabo ezalaka na esengo kotaka prière oyo kolanda bolembo ya nzoto te, kolanda diable te, ke tokomi ntango ya pokwa, mais prier penza na motema mobimba okomona nzambe akosala makambo ya minene. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi na suka ya kiliti na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous sommes tous allés na oesika yaka ete tobonde le bossa ko kende kolala, mais ya mercredi ezaka singulièrement kaka pona bana na biso pe pona mabala pe pona mabota yaka ete tobonde la invité pe batu susu tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi na ngonga 6h ba heure nyonso na zopesa ezali ba heure ya Bruxelles ya poko 21h ya tongo 6h. Mais samedi na dimanche, pendant des tours à Capeza, na Boutou, à 5h30, la Moukaka, et au bel ensemble. Les Konangay, tous les dimanches, Nangonga 18h sur la 2, LRDC TV2. Yangonde, tous allez na enseignement biblique, KNDP Kuna na deuxième chaîne, LRDC TV2, au s'abonner Kuna, pour être au monde Makambope, et Zaliko les Kakuna. Et tous les samedis, Nangonga 18h, tout ça a plus ou moins 20 minutes, intercession pour Natina Congo, yaka été tout intercédé pour na Congo, de Kolanga. Na description, Ogokuta ba coordonnées na biso, pe na ba coordonnées financières, et bon contribuer pour na msala nzambe, de Kolanga. Et pe ndenge tous allez en direct boyer, hôtel na droite, ya chat na yo, pour qu'on mona symbole, ya dollar, ce que vous avez un téléphone, mais na se il achète nayo, ce que vous avez un ordinateur, au pesa était offrande nayo en direct, et quand on dit que ce biloko en ligne, et ça nango difficile, ce qui kaka au cliquer kaka na chat wana, et na symbole wana ya dollar, vous ko senga yo ndenge senga abiso ke to futa biloko en ligne, montant oyo moko kotia, yangonde bangonde bakokata, ndekolanga. Yango soki na no sabona na no te, ndekolanga sabone pona le coup d'ensemble, s'abonner na yo dekonanga beau partager, mais beau sala ba commentaire na bino surtout nazali ko insister dekonanga na gauche ya vidéo na yo place ba commentaire wana yango de mutetika la libela o ya chato isa ka moni pesa na après temps sous 30 minutes YouTube alongole yango o ke zo commande mais o wana etika nango libela okoko loba opesa taba tumbote olobiata loba moko ezali malam mingi ndeko nanga bosabone basabona kamba la moko soki oyebite tuna mais soki bozali kokota bo eloko ya liboso
bo like dans nos vidéos et ça est très important pour na YouTube. Et qu'on a tant de communes, to commune souka to kutani susu. Mukola lobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.